Et pas Yesu Massi. Il ne faut pas négliger ta relation entre toi et notre Seigneur. La relation aux anamola nzambe et sauver famille na yo, et sauver bana na yo, et sauver même ma parents, ma sœur, ma frère. Parce que tu crois en Jésus-Christ. Mais le frère en question, mais bien aimé, petit wana, abilobi, oh, mais ma camoufle aux yeux, ça va. A quand il y copine, mais tant ma camoufle, oh, copine, elle ça me en a raison. Mais là, on nous solia, on l'a maman qui. Là, on est les gens, on a au kimi au pays, donc on s'en va. Abine les gens, on dit, man, on a ka, on come à nous à Bisson. Directement, moi, moyen pour ça les autres. Par exemple, ça a mis au kimi, donc on s'en va. A mis au bimi kaka, on mi comme mais pas de binoté. Tout le monde eh, au moins là, mais c'est qu'on a ça. Abi yo continue ma caméra sur Webs. Moi je vis les gens. Mais bien aimé, dans mon biso, papa, nous pouvons dire que nous ne négligeons pas notre relation entre notre Seigneur et nous. Nous allons sauver aussi nos enfants. Partout à ça, attaquer musica, tant on s'en prière. Prière, on a dit qu'on compte à place Yazali. Et nous, comment on a dit qu'il y a au petit prière. Malamoko, prière, on a sauvé. Moi, on a combattu terrible son. Mon gars, qui m'a dit, il n'y a pas d'absence. Il y a un bon téléphone, et abandonné pour fumer la vie, ça va nous loba. Tout le qui m'a dit, il y a quelqu'un de France, sauf qu'il y a quelqu'un de France. Il n'a pas besoin de son voiture, il n'a pas besoin de matatalis, il n'a pas besoin de quoi. Afin de invoquer, pouf, à demi en France. C'est terrible. Mais pas de bino ma caméra, qu'est-ce que ma lèvre biso est jusqu'à quel zoma kuna. Ko biso est ma caméra, qu'est-ce que ma lèvre, mais zoma kuna casse pas ça. On t'est à la casse. Abi na mo no ma qu'est-ce que ma. So ko nous en bon. Abi après ça, nous sommes comme ça. Nous avons dit nous sommes battus, nous sommes moi aussi. On bat de chip, le cabacata chip. Azaka et moi, tu moi ça qui n'a rien à dire. Keba. Kolandate. Donc, bébé, mes relations de bonne église à côté. Moi, je vais vous dire une chose. N'a qu'à une parenthèse, on a formulé notre parenthèse. Mais nous avons toujours le matin. Amen. La semaine passée, il y a quelque chose qui s'est passé chez moi. Mais là où j'habitais, là où il y a mes enfants et mon ex, il y a un monsieur, Aza français, mais Aya Kalahawa. Donc Aza Moutouko, Aza Bata extrême droite. Liboso Aya Wana na balabala. Et si va bunana petit na biso mongo ya congolais. Mais le coup la sikoyo flamme se bilanga y en force. Mais c'est wana salene a commis makambo a sali photocopie à ma papier. Aye, le coup la bana na biso ba sakana kana nini na balabala. Aye a tirer la boîte aux lettres. Na ba congolais bazawana na ba marocain a koti na boîte aux lettres. Malamoko, moi, je a commis, vous les étrangers, vous avez un niama, vous avez rien. Donc, il faut que vous est-ce que vous avez vivre? Pour profiter pour rien. Mais surtout, je suis placé ici, tout ça va ta flamme, c'est là. Moi, Monica, ma caméra, vous pouvez pas y aller au Marocain. La RDC peut famille, nous sommes dans la commune. Quelle est la commune? Quelle est la commune? Beaucoup de moyens à l'eau. Parce qu'on a ma preuve. Bon, bah, nous avons télévisé qui t'a. Et les gars qui dans la TVI, et c'était. Nakatanda kupanga na tamba zo filme wana mwana zo solo nakatanda
Maintenant, mes bien-aimés, bon, banana, vous demandez, tu comprends que banaka, vous pourrez un risque là. Pour Moutouana, après il y a un salaire pour m'appeler par le banini, que Moutouana n'est pas raté. Comprenez? Parce que c'est ça qui se passe ici en Europe. Ok, si comme biso dans ton relation par là mon Nzambe, que nous entrons à chaque fois dans notre jubilé ensemble avec Jésus, tout c'est là. Mais bien aimé, Jésus a dit que malgré qu'il racisme naïe, Nzamba va nous barrer kaka nzela poso kalinga que les salles et l'eau moka m'appelle. Nzamba va barrer nzela. C'est pour cela que bien aimé. Tu fais na raté na banda pour te faire kaka. Tu lis aux ensemble dans Nzamba. Mais bien aimé. Ce que Zalaki kaka ozaka kayo moko sala makamuna yo. Je ne crois pas que le Seigneur Jésus a linga ki bana ko sala sabato. Azote ba. Alinga qui peut koyer bisa Pierre tena ba disciple ne surtout bo que les boy évangéliser. Apôtre Paul pa alinga ko bana ko sala ba célébrité. Alinga ka tika na ye. Alba mona moto mi kipe mi compter yo na Nzambe na. Mais ceux qui va sali céline Barbie il est tout est agréable que les frères demeurent ensemble. C'est ça. Donc tant qu'on demeurer ensemble, c'est là où on fait une force. Force qu'on attend de tout le monde. Attends que tu sais qu'il y a une capacité à devenir tout le monde. Parce que notre Seigneur y est le maître de tout esprit. Donc l'esprit nous surtout oh ndoki, oh kinandi, oh nani balobi nzambe azali maître na yo. Donc quand nzambe la plus sans maître na mo et quelque part nzambe appelle ça biso autorité wana. Balobi notre Seigneur il est colonne de quoi? De feu. Et nous sommes quoi? Nous sommes de flammes de feu. Donc dans il y a sa colonne. Au komona na colonne soki au moins ceux qui boka moto moi les bimisa tout toi ce que dans ba ni no bimasa que quoi on a ça et tout ma place on est quoi et nous sommes comme ça, nous sommes des flammes de feu aux autres bima pouf tala na éviter ce que yebi bato bazana chauffage ba kon ce que aux autres bois na ba kon tche ba kon au fandi aux autres yote la moto au la moto et ça la chauffage. Bah quand nous avons soulevé ça le monde est petit. Bah moto bimaka. Moto na soulevé quoi? Ce que quoi na kit. On les quitte. Alors au moins on peut-être quitter ziki. C'était à qui? Oh à au moins il a mon petit. Et nous sommes comme ça, nous sommes des flammes de feu. Notre Seigneur il est azali colonne de feu. Tu vois après ça nous autorité. Donc, tu comprends, c'est là où moi je vous dis, mes bien-aimés, notre malam est notre mabé est parce que tu paniques. Ce qu'on a dit, l'autre oso paniquer. Oh, au lieu la boutou, au lieu. Ah, non, ça c'est pas vrai. Notre nous sommes dans la signification d'amour. Mais il faut peut-être Nzambe à discerner biso. Oh Nzambe encore, oh Nzambe à l'autre ça ka biso ka makambo o biso to yebi. Ako l'autre ça biso li kambo to yebi te. Ako l'autre ça yo ngana kufi. Mais ce n'est pas que nous l'autre wana kaka na benga poser on la kufi. Azo tali ça yo na nzela na ka tali so li kambo mususu. Je vous avais dit la fois passée, il y a un frère na Arlon. Parce que vous dites ça, moi c'est mon cas, il y a un meli à tout Tchoubaye. Mais qu'est-ce que tu fais? On fait un peu mais non, jamais. On peut pas être nana yesipo. On m'a dit que tu as un frère. Frère. Na bani ko prier malamoko na maka mwasa mo akanya ubomina ibu malamoko à se dissoudre ndenge nini aluminium ezana ko pum malamoko ko na sama beli donc
on a 5 téléphones. Naya Baboy, qui chasse les lignes. On nous dit tout ça, ah, petit frère, moi aidé. Nous sommes aussi comme à Kamouneza. Les frères Nanina, Nanalon. Mais ma Kamamoto, qui est un frère, Nanalon, et un petit frère, Nanina. N'est-ce pas Limbago? N'a Bengi. Par d'autres soloni. Par lui qui a commis Bilobela, il fait la camalaria. Vous envoyez le passé. Allez, tout justement, merci. Pour nous avoir on a dit ça. Allez, maintenant ton sang, tu vas attaquer. Là, il faut passer dans mon temps. Va passer dans petit frère. Tu connais. Avec un grand frère, dans un monde à Penzan, bazo ya na cercueil. Baingi bako bakotana na kata cercueil. Na tuni est-ce que yebi elongyamo. Avina moni peta elongyamo. Na, oh maman Kouloutou. Ah, maman Kouloutou tout justement. Le quoi exemple maman Kouloutou ça il peut bien. Na avec petit na. Ko bangi côté. Maman Kouloutou nenga zana biso sali, biso to damé. Po yi alinga lia yo biso to golia. Oh, comment bi? Ko bangi. Chaque 0 heure, on a un téléphone, tu pries. Tu as 0 heure, tu vas prier. L'homme n'a pas 0 heure. L'homme n'a pas 0 heure. C'est comme, tant que tu 3 jours, 4e jour, le docteur a été à la maison. Mais ça, c'est nous, ça. Pour tenir aux allées qui, il y a aux allées sous nous, ça peut être. Où ça est? Il y a une prière. Quand on a un temps, petit frère Salini abimi. Tant que petit frère abimi, un mois après, maman Kouloutou paye wane na camion a utiba konga so miloko. Wana na camion taka doro. Bako maka baliki kankaza muna boso ah boum. Mutuka. Nango photo za bien. Pour oko kufa likolo ya mutu mususu. Mutu déjà asalaki déjà ma belle azala na nani na mitif ya tambe. Siko yiko oko tala. Na tanga ki awa. Bien aimé. Moïse akota ki nini tempona problème na. Ya na tanga ki awa. Moïse akota nzoke ezalaki na mokanda ya Moïse te. Ezalaki nde est-ce que dans le monde après ça se soucie? Zéla. Nauta kotanga mpeta. Nauta kotanga ngo awa na biso mpeta. Na biso mkombelo. En tout cas, moi ni misanga mpeta. À cause de Moïse, Namounia, Yokana, Psaume 106, Yoka, Nabali, c'est qu'on a 31, pour te comprendre bien. Cela le fit inviter à justice de génération en génération pour toujours. Il était éternel près des eaux de Meriba. Et Moïse fut puni à cause de qui? À cause de Moïse a puni pour la bango. Au côté de Koufa, pour la Moutou, il y a déjà puni par Nzambe. C'est pour cela que bien aimé, Toyaka. Jubilé jour de sabbat et Zamalam. Mon mère est au sabbat du boé. Surtout dans la Bible, tant que nous avons prié avant. Boyoka qui est en négomo par moi, c'est à zone baké, lumière, mon que continue à katasa. Amen. C'est quoi lumière, on a eu à fondam. Et Zamalam, mais bien aimé. Aux hommes, on a tout ça, on a tout ça, Nzambe azana biseyo. Tant que nous avons prié, Nzambe malamoka zosala. Azoko sécuriser ma famille na biso. Ndaku na yo azoko sécuriser. C'est pour cela que bien aimé ko kimakate yaka.
ça oko kufa na yo na ambiance kaka ofandaki na yo mundeko moko aye kaka toketikanga passe boye ozalaki no na programme te koki église okini oketikaka mutu kotika okekene tika mutu boke kuna yo kufiye mutu bokene kuti atikali mama kuluta mema batangani aksila pou imagine que grand car ba na makala na bakoni ba ngoli kolomo boto yebi ka ndenge zala ke pana biso ko bozali kola ba makala ba so ki ka mutu ke koyi bon akufa gite ba memiye na hôpital ba traité par docteur aye alobi bon na après zalaki na bana na docteur alobi na zoya na arranger na infirmier po aya kopesa ye baso mosusu na zoya buma na moko mutu moko akoti abi atuni ça va nga naza docteur lati bilamba ba docteur abi nakuta na docteur auto bima ye mutu ayesinga na kota siko po na pesa baso abali kopesa ye baso mala moko boye atala na muketu ya mama kulutu nasima atune mesingo ezali oza singa nanga protection alobi sa protection ni na vu singa mo ta abenda mo ta kaka abenda mo bala moko mutu kaka kaya akenda peta boum mala moko bane mo singa mo na biso mala moko docteur asali ni akenda docteur o azalaki o traita na ye wabana kotraita ye nini mama na biso docteur moko yo tindi awa ye alongoli mama na biso singa siko mama na biso akufi docteur alobi ngai na tindi mutu nalobi na bino na tindi infirmier mais infirmier amoko nana solo na ete siko o wana nga na tindi auti wa na uto bima kaka siko ka mais soka bimi siko ka se nga na komona ye mama kutasane adambola na bana yesaki nzambe nkombo na ye ezala effacé dans le livre de vie. J'ai dit comme ça que son nom ezala effacé dans le livre de vie parce que à nous mon petit alikaka le oyepe na sergei bububu okoto kenya bomata bandeke bomata bampuku olia yo kaka ne musuna mutu ya bana zomonele olo musuna mutu okolia mo pete yo moko kolekale tokende lekana alekani bébé ne met l'autorité Dieu t'a donné l'autorité so ni muta sakani na yo akomota la mutu asa contre yo asa ennemi na yo asa pe ennemi na nzambe bébé ne to sala ka ba jema na zo sala ka mote bazo yela biso ndenge nini to se moseko nzambe asa nzambe na biso yango nzambe asa na biso lelo toyaka to sangani biso nyonso tu to sepela na fête yana ya nzambe parce que lelo eza jour ya sabbat eza jour ya fête nzambe afandi na trône na ye atala biso ndenge to sepela comme il y a muta invité biso amen invité biso donc c'est tout ye moka lobi ceci est quoi et mon corps. C'est lui qui mange mon corps et qui boit mon sang. Il vivra. Amen. Il vivra. Ne toza boye, tozo lia nzoto na ye, pe tozo mela. Bakila na ye, bon ndenge to vivre te. Kala pete awa, dans quelques minutes togole ta sosa. To lie siko ya solo ya misubo. Awa to lia ya mulimo. Après ya misubo, to lia mo karate. Amen. Bon Dieu, il s'en a tombé quand tu communiques. Tu bien ne nous qui m'a gâté. Tu bon ne nous pas. Comment tu n'as? D'accord, on a sauté. On a compris là. D'accord, on a sauté. Malin. Faut que tu malin, mais bon, on nous ça. À comprendre. On a commis dans preuve de discipline.
Nanga susude malembe botoke ne penda malembe za système penda tala oganga no te petit. Ay petit oganga te loba na mona malembe. Ndenge ngara baloko loba na mona malembe. Mais soki na siliki nde. Ne place wana penda na juste ko sentir allez. Chakula. Mais toza na temps ya grâce. Tamba ça les biso ko moni bien aimé. Ce qu'on doit comprendre dans la monde. On a aucun amasso de la ligne à ce qu'on fait dans la Bible. Tu dois comprendre les volontés de Dieu. Dans mon cœur, tu dois comprendre les volontés de Dieu. Azan a besoin qu'il y ait une fête. Biso to sani, to zanga te toya. Pour que ça n'a pas passé comme on a perçu une invitation. Yo ofani na yo ofunguli frigo. Cocaïne, afante, bapome. Nasoma pe kwa nge nasoma pe ntabana matonge tsa bon na fana na wana formule television beti makolobo mwa kwanga mwa wana sofa mwa akorbe mwa pilipili la poussière wana zo beta koto on va mo sur téléphone alors elindi basa musomoni papa wana mwana Neva sali, nous opposons à la kuna, Bakwazoba. Alléluia, yes, Salinga Kabaye, Alléluia, yes, Salinga Kabaye, Yokunano, Indi, Nayabi, Sanayabi, Sakanini, Bako Samba, Kunaka, yes, Nimamu, Amsmawamile, Nayabi, Sakako Monat, Bako Mona, Kaka, na téléphone, Ozo Panza, habite. Brisser les habits. Écoute, les gars, là, ça veut dire qu'on a fait. Quand on dit ça, Nzambe, Yozabala, Nzambe, Bogomina le boum, Nzambe, Yokunale, le Bogoman, Otena Monsi. Eh, ça ça va bien, t'as mal à te piéter. On est sur le toc. Donc, comprendre, c'est comment la différence. C'est quoi, nan tabalama tonge, nan koto Nzambe, batela bana, Nzambe. Au salinga ngolo salinga batebele bazo amote na yena présence na yo ya mutombola balobi Nzambe kwa sala matoi azala matoi yoka amato azo yoka ata ebomeli akokita asala babi bana Israël balela tambla ye mais jour wana se souvenir na bango na yebisaka Abraham na Abraham ke descendance na yo bakokende na Égypte mais après bakobima momo ekokite bon Moïse pete kende yebisa Pharaon tikaba il faut bakende servir na montagne moningo ekokaka te ekoki siko yo mutu ozwi mwanta banana na okati matungulu bien ozobeta koto bato tane kokwela yo oluka no kutu basana Nzambe te luka ntaba wana sani epesa solution oui oyo zotima soki yindeli yo kwanga wana mozo nyemo do epesa solution oyo opesa espoir na kwanga na ntaba ntabe epesa solution pourtant moi yem sa mama mais c'est frère oyaki te tonani pasa tika to kena ni fête moko fête dans tellement tozo makene ta tozo ka la bawite on peut si priorité na fête mais ya yeso zo mona ye pamba siko yeso pe agoye pesa nanga miye moko senera na lobi on se soucie na ngate ngapele na se soucie na ngana yote ya Nzambe wane za Nzambe ye moko azolo bati Nzambe mutazolo balobi komba se soucie na ngate ngapele na se soucie na ngana ngaba ngote na sani na pesi ba mo kongo Omo ya kubeta. Obiko na tamu na Nowe. Alobi na banga. Olukoro gogo ne poko yoka. Etali bino. No tamanzas. Akani krakat. Tamu kaka bangoni mbula mbango. Ba komi ko bete. No alo. Oyo jambo. Boko zinda na mai. Basani. Bachola. Maya mo le kabanda o mala o eza na tour de midi nda mais de meli tour de midi
siko yo mutu ozamu kuse a na nse ko matukuna na to de total soko ko big ata o madoke na to de medo tele na songa mai ko landa yo kaka ti fo amena yo wa bete no fungulo miso no esenga na fungulo mutu kuta kanga jambo na hibi na ngati na mona kaka lopoke kange kra mbene soki ozo respecter relation na yo na nzambe te nzamba sali balo sage moko pesa mokongo na o pesa moko olela ata okokutili okokende e papa sala nzambe ata basala nzambe ba bondeli nzamba ko ba ye na pesa ke moko pona lobaki na lobaki mbele balbi pasa nzambe zali bolé maté grâce aye penza grâce aye lobita la mai grâce na ye yokela nonga grâce soko yokelinga makamle soko za kimia poso to lobi lo aya kimvuni wana zo sala ko eko sila yo tika na grâce na ye yokela nga d'autant le nom na yo na kimia peta na pete nyos soko grâce à ça nous sommes bien de meto yaka. Aujourd'hui c'est le jour de notre jubilé, donc c'est le sabbat. Dans le sabbat to yaka on se parle le roi fani na kiti na yana trône azota la peti na yana ne bazo chamuka ne monde to pina kaka wana no bedo meto kona monga gare et ama kamine de zo sala na monde spirituel nzamba zo kabo ayo bibé